na kanda makasi bomo na nga boye naza na badara 2 na komi na ntele bandeko na nga noki pasi donc nde naza nga mai ba otopesa nga na meli la bazwili nga OK mayo nga otre kande na meli bazwi asko tala place bazwili nga mai tala place bazwili nga mai esali ba vert ba matiti ba nzeta mbila ba papa na nga bana o baza koto baza batuté comme ça ba raisonner biso pour nanzela hein ba raisonner biso toza la confiance ya Fati Béton ozolanda aza président na biso esenga za pe na souci na biso ozolanda mama toko voter en fonction ya nini asa na biso bolamu soki tozboni bolamu soki pe asali mabe azo kipe bisote wana toko voter te mais toko voter tango azoko tala ba population na ye ndenge bazoko mona pa pasi depuis Mobutu oui Kabila le père aye Joseph aye le tona mama ki sekedi koto kuweza la kate donc ibino pe na sinel boye banite koto to ebana SNL te pe kote na biso koto tayaka pe bayaka pete o visite boye bayaka te c'est boire na ba téléphone te pour recharger ba téléphone de bon sikoyo ba téléphone aka na kabina mikemi ko ka komoni ka ba groupe kaka silia hein donc courant penza koto ezalaka nango te bon biso ba jeune ba oya liboso bayaka kosala nini nzela bayaka toyebisa bango ke biso koto to souffrir makambo courant makambo ya ba pont biso ezate baya bachela biso na courant na ba pont wana ekosala bien donc soki bache vraiment ekosala bien vraiment tala ba côté mususu bazotia po ani biso koto na ba commune na biso koto bazo kipe biso te toza ba tupe lokola bango ona na biso ba pompite pamo bomo na atende nini batela biso te tonyoka makana oni Kabila mbala train donc mama nde bozana kala wana mboko ebanda ti sikoyo bino bozaka na maite donc bolobela na bino pe ngote toloba ndeni de toloba de bandaka bakonzi bamona biso me basale loti vraiment mama siko noninga message nanga na website na promesse isa boye vraiment côté tozali eza enclavé ouais sika tozali isolé très isolé vraiment akoma pe côté depuis akota na bokonzi na ye to yamba ye côté nde bozana bomona te longina ta ata mukolo moko te to mona ye te ezala bana oyo bayebi bourgmestre na biso te mais kosenga aya pe kote oyo a visiter biso bana komba pamba ya bourgmestre boyebi ete bana boyebi bourgmestre na biso komona ye boyebi ye bomona ye voilà donc en tout cas normalement point ezate ko bana seti likolo point ezate to kaka makolo kaka boye kaka ndeza na pont ezate me bokataka na mayo aller retour à 100 pont retour 100 pont koto boka na ba kondite koto tu ba kondite ndenge kaka Kongo ezaka moko yango kaka koto ba kipaka biso te hein omoni age nanga to koleka na mai kaka o banda kala to mona to bourgmestre ko visiter biso koto yo o kingandi bayaka na bango te siko papelo na yana tuna lokwa bayaka te bokataka mayo aller retour mais na yokaki apparemment bana baoganga ganga courez za la raté so mayo ngo bokata ngo na mulili to kaka na moi boy so za torse no kati so pe mulili pe kati si kaka koto courez za la raté le koto soka 18h ko bon to na kati zamba combien d'années bosali courez za la raté combien des années boloko la ngai depuis deuxième premier jusqu'à nos jours na zaka na quartier courez za la raté bakonzi c'est comme ça que tu dois vivre le col banyama même si c'est de l'intérieur parce que vivre boité mais or nous sommes à la capitale vraiment to kosenga bosungi soki moyen la ezali ba ko tshela biso ma ya malamu yaka sala biso musala malamu po biso peto sani to sepela l'homme du pétage. FP Service, la nouvelle structure de vente d'accessoires des téléphones, matériel informatique, ordinateurs et des réparations des téléphones mobiles et ordinateurs portables. FP Service, pour vos accessoires, clés USB, anti-casse, écouteurs, chargeurs, changement d'écran des téléphones, vente des téléphones d'occasion,
ordinateurs portables et autres appareils d'occasion. Rendez-vous au numéro 35 du boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis, métro Porte de Paris. Il y aura un numéro là-bas. Kora TT numéro 1. Plus 33 75 31 075 33. Bon, passez n'y a comme ils ont 075 quasi France. Na Kinshasa 75. On a plus 33 075 31 22 928. Bonjour, bonsoir, ma balandinho surtout Rolanda Ngai Audrey Kande partout vos alliés. Na bandi pena ba bonsoir na ba bonjour donc Rolanda na soir na peso bonsoir. Olandinga na tango na zongi c'est le bonjour. Audrey Kande aye wana na bino. Na ko pesa bino vraiment be mission oh ya bien. Kolobe la vérité ya mboka na biso RDC. Kokota na mozindo ya makambu ya RDC. Donc RDC to souffrir. RDC pas chez ça. RDC bataminene bazame bazo ba mbongo na bango ba bomba. Na chaîne na biso Image Pro King. Ezana po lobe la bino ba vérité o bwana posa boye bana ba famille. Na mabota ndenge bomona bana misu na banzela ba souffrir ba senga. Bolinga boye ba pona nini bit na ngweza nini. Mais lelo boye ba bit nango ata lelo boye bite me ngana bino toza na kata chaîne Audrey Kanda zana bino akota partout dans le baka ke mko chaîne akufa nga pena kufa nanga mais so ka toza en vie tili fobo vraiment place bo mona bo mitu na question yango mona mwasio aza wapi mona mwasio place a telemi to kompa kuta ta position place azate Audrey Kanda azana kata mabele ya changu mabele o babenga kaki ngasa na suka bana poto ba ki ngasa na suka de ba comprendre ki ngasa na suka vedi na kata mabele ya quartier ya sona bo sanité kombo ya quartier o eza zambe na kola koto kala kombo ya quartier eza quartier Ngandu babi quartier Ngandu nde makam donc quartier ndo ozomona bo eza quartier mo bimisa ba parisien eza quartier mo bimisa ba taminene ba président ba député mais place na telemi eza la place Maya Twenge lelo Audrey Kande aye wana kosola na ba mama ya kotoyo to yeba ba vivre comment bana na bango ba otanga ndenge nini ba vie na bango ezokende ndenge nini ba mekano ko ebisa biso monda parce que mboka na biso o to na ba kondi to na bato balobelaka RDC to na bato balobelaka ba orphelin to na bato balobelaka bana o ba parents ba sundola ba irresponsable ba parents mais bato wana ba oli ba mbongo na ba oli onka bango moko bazokipe bato wana te mais lelo ngo Audrey Kande na tomboki mabe eli kamba ngonga ngo ebeti na ebisa kyoto ngonge ko beta okosutuka donc ngonga ngo penzi ebeti na mabele koto na okita na Maya Twenge mayo to chola na bomwana to découvrir to sola na ba mama to eba pourquoi jusqu'à maintenant koto ezo pesa te pourquoi jusqu'à maintenant koto ba mama ba parents bazo souffrir to landama j'étais parti à Malibu suite à une rumeur persistante. C'était une Kande na lobaki to zwa mama to yoka mama ndenga ko pesela makambo te mama osa bongo te teza pona bien na yo bonjour maman Bonjour Yaya. Boni Bien. vraiment maman na mono zo soko bilamba na kata Maya Twenge mayo donc ekenda sango partout maman na ngana ebité jusqu'à maintenant na kati na ya mboka o ya pardon na kati ya Kingasani ao ba pompier kota te tondenge ni po na comprendre ti siko bozo ka sokola ka bilamba koto Mona na biso ba pompite pa ma. bomona atende nini Batela biso ten tonyoka makana onika bilamba na Twenge. donc maman nde bozana kala wana mboko ebanda ti sikoyo bino bozaka na maite donc bolobela na bino pengo te Tolo bandeni de toloba de bandaka bakonzi bamona biso me basale loti. Vraiment. Mama siko noninga na ye bande ozosoko bilamba ya bana no boy. Mama na ngai, vie koto eza no ndeni. Vie koto eza ka pasi ya bino mo bo mo ande tonika bilamba. Ya mingi alobeza na ngote nde bakonzi bamona kongo nde to marché bien ti.
Vraiment, merci maman. Vraiment, on répondre à la question. Et ça, il y a bien que maman denga lobby. Lobby qui pas si kaka. Il y a mingi lobby ça été. Mais lobby pas si kaka parce que barana pompité. Ah, ba venanga ba mbongo. Ba veo batona na bala. Ba mbongo esala bino mukusa. Bozo yo kama kambote. Talaka yo mauvais Didia na kata Paris. Venanga zakasora Monica papier mouchoir babimisi sans sombi omba moko ve. Ozoka ba merde bazolele. Donc c'est que ba kondi ba sala loté. Si te peut to senga vraiment na ba kondi bo sala makame. Non na si te na continuer ko luka ba maman na kata maya wa to tuna bango ba question ya ba vie na bango. Merci maman. Montréal mais ma biso penza ku n'est pas mère, pour ça la bien. Quand on a bino bana Paris bana king image pro kinde makambuto lobela kande vérité nde bomo na pembe na ngana baki na Hollanda ba papa na ba mama na landi papa na zuye na zongisi na maya tshenge pe pa sokola papa bongo te bon biso sokola maya biso kolika na maya tshenge ya bandakala ezala ko tu soin mais comment tu salité mais tu sola yango kaka po papa excusez kombo nanyo comme na papa Trifon bo ka papa Trifon nga zolo ba papa ngena tu no mo question avenue on avenue kombo moko te kombo moko tu eza avenue Mbenza bongo quartier oza ezali commune Ntsele OK quartier Badara quartier Badara de bon ezali quartier Ngandu si on est kabola ngo na tous les deux quartiers kaka rivière Ntsenge oyo OK ko bana godro kuna tine matili koloka mutu kabla kaka ezaka rivière Ntsenge oyo yande kaboli mais kabole la bino na bwana bino na ba pont bwana ba biloko c'est donc en tout cas normalement pont ezate ko bana seti likolo pont ezate to ka kama koloka ka boye kaka ndeza na pont ezate mais boka tsaka na mayo aller retour à 100 pont aller retour 100 pont koto bora na ba conducteur koto tu ba conducteur ngene kaka Kongo ezaka moko yango kaka koto ba kipaka bisote omoni age nanga tokoleka na mai kaka oyo bandakala tomona to bourgmestre ko visiter biso koto yo o kingandi bayaka na bango te siko papelo na yana tuna lokwa bayaka te bokatsaka mayo aller retour mais na yokaki apparemment bana ba oganga ganga coureza la raté so mayo bokatsa ngo na mulili to kaka na moi boy so ça torche no kati so pe mulili peka okatsi sikaka koto coureza la raté le koto soka 18h lokwa bon tona kati zamba. Combien d'années bosali coureza la raté? Combien d'années? Boloko la ngai depuis deuxième premier jusqu'à nos jours nazaka na quartier coureza la raté. Bakondi. Bakondi. Disons depuis Mobutu. Oui. Kabla le père Aye, Joseph Aye, le ton maman qui s'est dit, koto coureza la raté. Donc ibino pena sinel boye banité. Koto to ebana SNL te pe bi côté na biso koto tayaka pe bayaka pété o visite boy bayaka te. C'est boire na ba téléphone te pour recharger ba téléphone de. Bon sikoyo ba téléphone aka na kabina mikemi ko ka komonika ba groupe kaka silia. Hein? OK courant penza koto ezalaka nango te. So papa yebisanga eloko nini o senga na ba kondi na ba bourgmestre. O senga nini oza na posa ya nini po ngande na yebo na yende po na solution. Donc c'est so ba yoki ngate ma plein. Bon, en toi pour la côte, ce qui va considérer que les bisous mawa. Par contre, ça câble à courant. Par contre, ça goudron. À part, par contre, ça pompe pour la main, c'est que pour les amants, ils m'ont couvert mon bousseau, ce qu'on m'a eu. Pe, ça m'a couché dans d'autres. N'est-ce pas? Pompe pèse la canangote. Vraiment. Donc, dans la côté mode, ils ont isolé, on dit dans le village, mais dans la capitale. Vraiment. Oui, donc, continuer. Et ça la bilamba. Basani, bantu tonsokaka, mai kango zo mona zo couler. Donc chef du quartier pas ça la loté. Chef du quartier, le chef du quartier a appelé par rapport. Bon, si quand on a réaction, comment on imagine pas par rapport, voir même bourgmestre. On imagine. Vraiment s'il te plaît, je déclare Bakonzi nanga. Non, c'est vraiment pardon. Nazo senga pardon na kombo ya Nzambe. Boyo katana kolela yanga yo Drey Kande. Po place naza. Yo kande papa zo lela binzele zate. Ba okataka do akosta fene makasa latine makasi me asuka kana mayo seka olongola keti kuna. Akati sinango. Vraiment na senga bino bosunga bato koto yo et ça la nga penza bien. Merci papa. Moi mbote na moi mutu mo be sala bien.
Bon, on appelle Simbote na quartier en Chine, bana cha Chine, ba ko papa téléphone. Et puis c'est pas moi bien. OK, bana Chine Mbote Déclaré mai, na déclaré la pont. Merci bana Chine Mbote. Tozo continuer toujours. Merci papa. Ah, bonjour papa. Bonjour maman. Vraiment papa nazio musika na nozo loko 660 musalo bande ko sala. Kolongo na mono to longo ba sapato po yo kate papa ozo kande ninde bolongo la ba sapato olati si ba konjina biso balingo chela biso pontier soki outi na ngambo ya ntsele po ya ngambo ya Kingasani foka okatisa mai kana biso osala pe moi bien. Parce que bino mo ba jeune déjà bo fanda bo kepenza pa ba konju bo sali déclaration ya quartier na bino bo sali déclaration ya ba venir na bino ya ndenge ya pont o bwana ngo posa. Bon. Biso ba jeune ba oya liboso ba yaka ko sala nini nzela ba yaka to yebisa ba ke biso ko toto souffrir makambo courant makambo ya ba pont biso ezate. Ba ya ba tshela biso na courant na ba pont wana e ko sala bien. Donc ceux qui battent vraiment et que ça la bien vraiment tala ba côté mususu bazotia po ani biso koto na ba commune na biso koto bazo kipe bisoté toza bato pe lokola bango toza pe bato kotanga to sisi ba classe vraiment to keta la bande poto ya boye donc to kataka fo kataka olongola sapato eza bien té et c'est ngane na lati na nga propre boye c'est ngana kati pe na ndenge sengeli vraiment na leki na ki eza te ke o kitaka ka olongola ba sapato. Merci papa, merci vraiment. Nayokio, j'espère marambolobi et comme pas bakondi. Donc ça là sûr que bakondi, bon ça là oza na ngopo ça d'accord. Oui maman, nani. Donc on a simbo to katia na on koyate. Koyate maman, koyate to kene maman. To kene papa. To kene. Ce qui a été biso ka moi pont moko ya mabeke ya mabaya ekwe bo soki mole biso to kosuka wapi tala oyo kutu tracteur oyo ye ko tiela biso po ya sokola ki ma ya ntwenge mais siko ti jusqu'à présent tala pont tala nzete ndenge komi siko soki mbule ye to ko katsa wapi bana ba ko tiola vraiment ozo mona te mama bon papa yango wana toza na souci vraiment boza na souci na biso na badarade na quartier et badarade caméra na badarade na commune en Sélé quartier badarade tolingi développement ça la nini ezala muto ya koya na ba aventure na to voter ete ozolanda ya kasala biso musala malamu po biso pe to sanini to sepela mama eza bongo maloma nazalaki na yango na moninga na pe azali wana boko ko pesa ye penzela po aloba mwa moke papa meza te to benga papa ya loba papa yoba koyo. Bonjour papa. Bonjour madame. Oui papa oko compléter nini na papa uti ko loba pona bakondi. Ya solo pinda merci na se présenter Nazali Valentin habitant à Badara. Habitant à Badara D tozan la difficulté makas kandenge papa uti ko loba pona situation ya traverse na biso OK. Parce que tout d'abord pour le développement Mboka, ezali très important, ezali route, ezali énergie électrique, ezali maille risque des eaux. Donc biloko ezali 3 points essentiels au que Mboka pe population ba vanda base na malamu base na sengo pe base na kimia. Donc papa ngolo bananga ke biloko nyonso yo tangi. Donc na awa ezata mokote. Ezalité. Courant mai ezalité mai soto zo ezama privilège yaba non source toza ma source na biso wa. Donc musu ezali pe ba nini ya onge mais courant ya mai penda risque des eaux toza na ngote. Maya risque des autres en côté. Donc les toza bo bana ba melaka ba maya forage. La maya source tout ça là. Mais à part ça vraiment et puis revient Twenge ils sont moi ba ménage mike mais ils ont propriété. Ils ont propre bendate. Mais na kata bwana ba député. Ba député ba za quitter ba ki flatterie. Te yo kanano mama nani wa yakiwa na zai mama. Pardon OK. Ba député bazali mais ba mona ka bangote. Ba kana donc il y a message nini ya registration de corps
rôle de renard. Hein? Tout flatter dépend de celui qui écoute. Vraiment, tout ça, besoin de battre dans la tête. Tout ça, besoin de battre. Tout d'abord, on a souci à la population. On a souci à peuple pour développer un peuple. Tout ça, c'est extrêmement malade. Tout ça, c'est une situation très, très impeccable. Les Européens, ça passe. Nous vivons dans l'obscurité. Et ça passe. Et ça, les Européens, ça va défaut ma case. Tous sont menacés. Côté où le secteur où on a envahi biso. Ah ouais. Donc c'est automatique que nous on a ndenge ba kununa ba buki banda kwa na c'est déplorable. Ah ouais, encore moi za ba buki. Ndako mo sous c'est déjà la construction en brique ba buki. Mais papa to go mata to mona place ngo. To mata to mona pardon maman. Mais papa to kendo bakisa ngo kuna. Donc ngala zo kende boyena. To kende OK. Bon c'est bon bakisa. Tozo bakisa na noa pourquoi parce que eza na direction ya EP Mulopo. Hein? Na bosana ke EP Mulopo na direction kara ya Badarade. Oui. Comme ça ba raisonner biso pour Nanzela. Hein? Ba raisonner biso toza na confiance ya Fatih Béton. Ozolanda aza président na biso. Et senga za pe na souci na biso. Ozolanda maman. Nazolanda papa. Toko voter en fonction ya nini? Asa na biso bolamu. Soki tozboni bolamu soki pe asali mabe azokipe biso te wana tokovote te mais tokovote ntango azoko tala bapopulation na ye ndenge bazokomona pa pasi toza na posa ya Fatih Béton. Ok, merci papa. Montréal, tu continues. Bonjour papa. Bonjour maman Nangai. Oh, merci papa na la présence na bagangia papa yonde kolo mabele. Na ebite papa ni no kolo baliboso caméra nanga. Liboso mutu nyonso oyo azolanda yo vraiment pona mboka pona côté ya bino awa. Merci maman. Toza na sengo ko yamba bino d'abord. Nga papa Kale. O mutafansi mabelo nyonso zo mona oyo. OK. Kamwa eloko omoni oyo nasala na effort nanga personnel. Nasala ngo na effort personnel nanga moko. Za na posia bien kaka pona souci ya milier na biso oyo. Na ko sepela ndenge boye baza ba témoin public ezali awa eza na moko te oyo asala ke eloko nga moko nasala ngo na mbongo na ngai. OK. Mais na ko sepela ndembo yo ko solliciter boye eza malamu. Souci na biso soki bolingi to soutenir bino bochela biso kaka pont awa. Eza te ke mbongo bozo pesa ngai ou bien moko na bango alia mais bochela biso kaka pont. Na souchette. Kuluna ezali makasi nasala ba démarche belé makasi tala étendu oyo. Na sala vraiment mikanda ekenda de part et d'autre pour battre la biso souci atawa. Donc on a katia bo pe na souchete. Te eza musika kuna makasi. Eza musika makasi penza. Yango na sepeli vraiment eloko liboso na kosenga pour na sécurité ba sécuriser biso battre la biso souci atawa. Battre la biso souci atawa. Boche la biso lisusu pont les deux biloko wana to sengi bino vraiment na mai na courant biloko wana c'est ça vraiment eloko eza génial. So lo banini po na gourmet sanenga zolanda yo ayoka message no comme il faut. Message nanga na website na gourmet ça eza boye vraiment côté tozali eza enclavé. Ah ouais, sika tozali isolé. Très isolé vraiment. À comment peut côté depuis à côté na bokonzi na ye to yamba ye côté. Ndé bozana bo mona te longina ta miketa. Ata mukolo moko te. To mona ye te. Eza la bana oyo ba yebi bourgmestre na biso te. Mais ko senga aya pe côté oyo a visiter biso. Bana komba pamba gourmet boyebi ete. Bana boyebi bourgmestre na biso kombo na ye. Boyebi bon mona ye. Voilà. Donc c'est ça vraiment et l'autre tokosenga atie la biso mai tozo mela ba mai moko kaka oyo soko côté pa na ngai oyo eza epa na ngai ko banda wati na école je suis le promoteur de cette école. Sur papa ozoken. Vraiment nde bomona ngo Drake Kande na telemi na kanda makasi bomona nga boye naza na kad na Badara 2 na komi na Ntele bandeko nanga noki
pasi donc nde naza nga mai baotopesa nga na meli na bazwi linga OK mayo nga dry kande na meli bazwi asko tala place bazwi linga mai tala place bazwi linga mai esali ba vert ba matiti ba nzeta mbila ba papa nanga bana o baza koto baza batu te est-ce que bato baza aboyoka kolela na bango te bozeno caméra nanga azona image ya mayo très bien bongo na ozwa beyano ya batu nyonso baza kata sko bata maele boyebisanga mayo eza maya komela to ya kosokola Montréal zwana ni image. Quand je me suis approché de la maison, j'ai vu un homme étendu. Ses pieds Vraiment boto mona mayango maya salité. Ah, peuple congolais zo souffrir. C'est que moi je sais balobaka le panier circule encore. Panier wane ko ya ko circuler kotote. Beaucoup ko yo sunga population kotote. Papa, toto mona mai na bino to ki pasi. Nini okoki oloba. Vraiment pasi wana yo moni na biso ezake de plus. Ezake juste de plus yo moni. Donc c'est pour dire que toza bat moko abandonné, toza bat moko bakipaka biso te. C'est comme ça que tozo vivre le corps banyama. Même c'est de l'intérieur, ba ko vivre boité mais or nous sommes à la capitale. Vraiment. Vraiment to senga bosungi soki moyen la ezali. Ba ko tshela biso maya malamu. Papa excusez, non linga na yeba kombo ekumesa na bino ya koto, kombo na nani? Bourgmestre Anselnami to na bona échappé kombo na ye. Oui. Parce que je suis une personne. OK. Mais na yebiye. Mona épée. Na mona épée. OK. Mais to dialogue na boyete. Mais comment na yebo na ye na yebiye. Mais indenga zala koto asala ilo moto. Te koto na komate banda mati na pouvoir na ye. Vraiment na komate même une fois a komana noté. Vraiment. Merci papa na CP vraiment kosola na yo. Et ça linga vraiment bien. Je n'ai dit que mbala simaton na roya c'est que no ya solution faut vraiment vraiment. Merci papa. Merci, c'est moi qui vous remercie. OK. Et kozala malamu ezala pona mai pamba te même pona courant vraiment basunga biso. Ba voix tozo tambola d'abord développement eza voix toza ba voix malamu te. Batie la biso ne fiske pont na isika oyo batie la biso mai ndengo moni batie la biso pe courant. OK. Et kozala malamu. Merci papa. C'est moi qui vous remercie. OK. Vraiment boto yo papa ndenga lobi soki na ba mai eza passe. Bongo ba classe. Et bongo ba école bana ba otangele za niveau nini. Wana kutu non na kotite na zaka non na mai. Mais nazo kota ti na ba classe na yeba ba école a koto eza ndenge ni. Bino bozolia mbonga congolais. Mais nazana bino. Vraiment nazo kapasi. Tant na lo ba nazo kapasi c'est que nazo kapasi. La place où on a ça, c'est que na esika bat bazala te, mais na esika ba nyama nde bazalaka. Pour ça na lobi bat ko vivre na ba condition oté. Bana ba koki otanga na ba condition oté. O école munene ndezao école école munene makasi lokola ba école nyoso tomona lokola école Masamba lokola nini ba itikamo lokola école na biso ezaka na njili. Nde école eza papa kombe école ngoni Épée Mousarok maman. Épée Mousarok. École oyo ebimisi batu ya ndenge na ndenge ba ministre baza batanga na école oyo. École oyo eyebani eza numéro 1 après ba école mususu awa yango oyo na kati ya badara. Mais pour nini botika souffrance aboye. École oyo ezobimisa bana mayele. École oyo ezosala bana bazala mais conditions za na école oyo bana ngo eza salité. École eza ni na sima bana ba ofanda na mabele baba eza ya kobukana siko soki école eza na niveau e bongo ba professeur na bango bazwaka nini na kati école oyo. Vraiment na osenga bino ba konza mboka s'il te plaît boyoka no mawa ya kati école oko. Papa ongolo ba nini pona école na bino. Merci maman ndengo lo lengo utoloba. École oyo est bandit depuis 2012. Na moi les écoles à l'état mais ils ont mécanisé. Les écoles à l'état. Les écoles à l'état. Yango na ba komelio ils école conventionnelle protestante 70e CFC. OK. Ils ont option ndenge tandami wana mais ils ont mécanisé te banda mbula wana. Toyoka kaka oh ba mécaniser école, ba mécaniser école. Mais école eza akala. La première école oyo ebimi awa na koto oyo na badaro ozomona yango oyo.
mais toyoka kaka bamécaniser baécole awa tala bacondition tozovivre yango ti lelo bana batangaka na condition oyo na babaya ya boye kaka ti lelo bana batangaka kaka na bacondition ya boye nde tokosenga appui ya leta asoutenir biso oyo ezali mutu asalaki yango eza ngai ye ozomona promoteur ekolo oyo. Ah bon? Ngam nasalaki yango avec mes propres frais mbongo yanga moko nasali yango mais soki leta a appuyé biso tala terrain monene tozali yango tozali na 40 mètres sur 20 ya étendue ekolo oyo mpona nini te leta asunga biso population ndenge na outi komona kuna mai pasi école pasi les enseignants qui sont ici baza impayés bien que na primaire toza na gratuité ba parents à côté ba futaka te soki mai eza pasi ndenge wana l'état akofuta parents akofuta nini pas balaxi en école. OK. Yango tokosenga vraiment l'état azwa biso en charge pour que développement ekende liboso. Voilà eloko na kosenga yango wana. Vraiment bosiko yoka ndenge promoteur alobi aza na besoin ya l'état asunga bango. Ana besoin ya l'état abakisa implice na kati ya école oyo. Pour école moko malamu ba professeur ya bien baza awa. S'il te plaît to senga lisungi na bino. Na isi bino na site na OK na bino tisuka Montréal. Toko découvrir mususu. C'était bien lui l'attraction. Savez-vous qui c'était mes frères? C'était Satan, mes bien-aimés, qui s'est trouvé en vacances. Toujours Dray Kande na kati ya mabela changu. Na ese bino na okende boye te fona découvrir nyonso. Na découvrir nyonso pe na continuer ka ko découvrir. Vraiment de bomo na nga na za na mama. Donc na kati ya wende ya tika mwana. Yoka kombo. RDC. Wende ya tika mwana donc tolinga tolobela makambo kaneza magi on est déjà à la fin. Tokomi déjà na souka mais to solana na mama ta mwandam. Bonsoir maman. Bonsoir. Maman boni. Bien. Comment maman tomoni yo awa ozoteka bakoni. Nebite maman o vivra kana bakoni oyo tondeni. Na vivra na bakoni na kenda kosoma na buma na ekoteka. Maman za veuve. Na za veuve. OK donc soto landi bien bakoni oyo yango etangisi bana bakoni oyo yango sala ke maman azala toujours en forme. Soma melo ni okoki oloba na bato ba olanda yo. Okolo ni okoki koloba pona population ezolanda yo. Bon. Elo nakoki oloba na monite comme ngana zoteka koni ngana kendaka zamba kosomba akenda zamba kosoma koni po nalesa bana nazana bana nazana bakoko nana bana nazana bakoko naza veuve bon nakendaka zamba kobuka koni kosomba koni na pesi mbongo boye na bilanga bakata neti bilanga so bakati zamba bango balokoti banzete minene basali yango fula makala basonge banzete oyo etikalaka yango siko batekela biso mpona koni so tosombi kuna na kati ya zamba nde nalinga na prefera nake zamba mpo kuna ezaka pui bien soki na buma basaleli bino na baboche 7000 kakola biso tokendaka na zamba opesi 1000 francs okomema ngo selon makasi na yo donc mama bakoni nyonso somi yoka na 1000 francs tous les koni batekelaka biso te bakodisio na bilanga selon makasi na yo soki omema ebele yo soki omema mpe moke yo na yo mama veuve ezala nde droit sikoyo bazoteka te wana ezalaka droit mpona motu nyonso ezala oza mwa moke ezala oza mwa mokolo opesa kaka 1000 fois okoti na kati ya bilanga olokoti na mesure ya makasi na yo sikokoki oloba nini bato baolanda mpona lisungi mpona lisungi mama namoni ya koloba wana te mpona lisungi namoni ya koloba wana te po eza mosala ya mesana
yango na koni mais mpo na lisungi wana eza volontaire mutu ngai nalobi yango te. Vraiment quand nde boti olanda mama lobi bakoni na ye nyonso bomona asombi ona 1000 francs donc asombi te mais eza symbole makasi ya mama akinda kobuka koni na kati kuna ake abuki aye asalisi yango eyebokolele bana yango eyelesela ye ndako mais souci ya mama aza veuve s'il te plaît na demander vraiment na bino batu bozaka na bambongo donc bosunga vraiment mama aza veuve oh nde yango abokolaka na bakoko na ye donc asengi vraiment lisungi na bino pas tellement mais alobi oyo akomona ke émission oyo olandango et tuti mutema na ye soki akosunga ye nzamba azwa lokumu mais nga na leleli mama nasengeli ye lisungi nasengeli penza lisungi na bato oyo mawa bosunga bo eosala bien vraiment maman merci nayebi ke mbala nsima tokokutana. Merci. Vraiment, merci. Merci vraiment. Kande na ebisaki bino, Audrey Kande azaki wana na bino po ala kisaba vérité. Audrey Kande ayaki wana pa lobela peuple congolais. Quand je me suis approché de la maison, j'ai vu un homme étendu. Ses pieds étalés sur une chaise. C'était bien lui l'attraction. Savez-vous qui c'est? Bonjour maman. Bonjour. Maman loni olingolo bana bakonti ya mboka papa ya nzela na bino ndenge zokendela. Nazoloba eloko moko ya mutu ya biso na mikondo tozonyokama. Tomona pasi liboso nzela o biso tokotambola nzela malongo eza te courant ezalaka te mai ezalaka pasi makambo nyonso pasi totangisa bana pasi kopiblie bakoma bato tozomona ta difficulté makambo nyonso pasi na pasi eloko malongo eza te na mikondo nyonso tomona pasi tonyokama makasi vie eza biso te na mikondo toliaka na pasi tozola na pasi courant pasi mai pasi nzela pasi otambola na pasi transport kabine bakekufa ebukana bakokobongisa nzela te baaccident ezosala bato bamokuto bazokweya likolo zelo eza makasi moya batambola eza te. Mama susi no eza nini? Susi na ngai eza batiela biso courant batiela biso presse babongisela biso nzela mai nalobi déjà. Dans souci ya mama eza basalela bango prince po bana bamoto bazosala ba bana bamoto banyoka makasi mwana nga kutu mkola azokaki makasi na motokar. Ok, donc boto yoka mama ndenga lobi tala ngai moko na genou na entre mikondo. Donc boto yoka mama nda lobi vraiment donc bosunga vraiment bosunga po esala malamu. Donc kali kutu ezaki nzela mabulu nzela ya mabe mokali okoma na presse munene. Bato bakufuta transport 300 mais biso kabine bak 1000 francs. Ekozala lokola bakonzi bakufa baza te. Vraiment merci. Toto kande mama lobi to sunga bango vraiment po esala kitoko makasi. Merci vraiment.